233 082 23 44 233 082 23 44 233 eza WhatsApp nanga oyo ko sunga bino makasi pona ko komela biso to ko benga biso. Merci Maman 100 jours Bolandi programme OEPSAMI pa Yemoko la prophétesse Maman 100 jours Malela Londester Maman Mabota intercesseuse mondiale. Donc tous OP s'adresse calmement je papier na bi koma yango aux États-Unis aux na ville ya Texas aux Dallas koma yango Maman kozala na église ya pasteur Pyrénées Ikota Oazali pasteur na kati ya États-Unis église comme lango All Nation Church All Nation Church All Nation Church donc ils ont mis la ville ya Texas na Dallas donc déjà les 4 oyo samedi Mamaza na États-Unis dans les 5 ozala déjà na premier service et puis deuxième service azali du 10 au 12 décembre 2021 toujours aux États-Unis à Rosala Kuna un service mené à petit programme yom tous un problème yom tous un kokoso aux a besoin de sungi sur le plan spirituel à Kokia à Kobonde la Koyo Kayo parce que bako Mbappé bako un service au bako Yamba donc c'est très important ko Yambeza au félé numéro de téléphone il y a Congo to Pessi mais États-Unis peut toujours Pessi abino yango donc numéro Congo il y a WhatsApp maman okoki ko benga déjà au sali réservation au dit que non maman réussi me placer ne Rosala on a kokuta na maman kokuta neza nango sans problème donc conditions ezate o ekanga na kondima na yo kondima no mutoko bikisa yo nazo pesa no témoignage vrai na stade des martyrs na 100 jours moko tozala ki mbule betaki makasi bato bi ah c'est maman koya c'est maman koya mais tout le monde là mosali ya nzambe aya na se ya mbula témoignage o markanga peut-être émission aussi là awa mwana moko mama na chakwa mwana wana zaki ma kwanza nzoto mobimba to mama zo sambela zo sala ba service mama na wana azui papier mouchoro mama pambusa ki mama bwaka ke ba na été mama wana chefu na kati ya papier mouchoro wana apakoli mwana na ye à l'instant maman na au témoignage ma kwanza to kolokoto nyoso mwana na esila omoni kondima oyo nzamba lingaka yango wana mama che kondima moi image ezali na te so ba relation so image wana mwana kolokoto esila